OB Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci Bandeko Balandia Eco Dynamique Télévision et les TV, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci. Vous avez belé, vous faites des mboka, bipai na bipai, vous avez la biso, na mokoloma lelo, mboko yo, tozo bituna, tozo ke nango wapi. Nenge to mesana botuna na émission au Congo ya nani, Congo ngo ezaya Joseph Kabila, Congo ezaya Félix Tshisekedi, ya Franck Diongo, ya Moïse Katumbi, ya Jean-Pierre Bemba. To Congo ezaya ba Congolais, bobo mesano esengeli ba Congolais balia, ba bénéficier na courant malamu, ba bénéficier na maya malamu. Ezala lolenge moko te ndenge bazo mema biso na kibudiki Congo ezokende kaka boye. Mbote lisusu esika bozwami boye bolamu na émission na bino Congo ya nani. Toko solo la masolo ya Ujana. Affaire Ujana. Pourquoi bakomi kokanga ba Ujana na kati ya capitale ya République démocratique du Congo? Pourquoi na tango wana bango bazalaka te nde sikoyo bakomi kokanga ba Ujana? Est-ce que le lenge ba Ujana bazali kolata ezo sepelisa bango lisusu te ou bien basakai na bango et comme sikoyo moment où bamoni que non esengeli totika musala o to salaka parce que ba Ujana wana eza non seulement phénomène ya ba individu même ba autorité en mboka baza impliqué na kati ya affaire ya Ujana. Toko so l'arrestation ya maître Tinda o azali cadre azali cadre na kati ya mouvement lumumbiste progressiste MLP parti cher ya Franck Diongo o ezali membre ya ensemble pe toko solo la masolo mwa muke ya mboka ndenge ezali kokende na loboko ya mwasi na puis invité monene na boy ko se présenter na présenter yemoka ko se présenter liboso na bino parce que comme on ezala un peu moins bilinga maître bon Kimia ndeko journaliste bandeko ba ko landa yo balimba yeba ozana ni kombo nani. Merci ndeko journaliste pour na motuna na étation ya baimboka nyoso o bazotala biso o bazali éparpillé dans le monde entier. Basengeli bayeba ete moto ya mbilelo azali avocat na baro ya Kinshasa Matete et kombo na ngai ezali bongo maître Patrick Tinda Mongali Bonga mwana okata ongolo ogbu sheshe bongo awa pona préciser na baimboka oyaminga comme avocat te mais oyamingai comme moko ya ba cadre ba haut cadre ya parti ya mwana mboka Franck Diongo et puis avocat ya mwana mboka Franck Diongo. Kombo no mulai bongo pona. Bon, ndeko journaliste kombo mutu ami pesaka te. Bongo kombo tango mwana botamaka ba ezalaka bongo entouré pe na ba événement ezalaka na makambo kilikili oyo peut-être entouraka boye na moi ya mwana na mokili bongo koya na nga na mokili ezalaki bongo entouré na ba événement et puis nde salaki ete baboti bapesa ngai kombo wana ndengo zo kango molai maître Tinda Mongali Bonga mwana okata ongolo ogbusheshe. Bon na kati ya kombo wana ezali même na ba origine côté nazo côté kombo euti et puis bongo na ba kitani ba koko na biso to kitani bango. Donc c'est un peu ça. Matondo, première question, arrestation na yo ezaki boni oningisi ba réseaux sociaux nyonso maître Tinda bakangi défenseur ya ba prisonnier kuna na prison centrale ezalaki nini banywa ye. Merci ndeko journaliste bongo pona kolimbola na motuna na yo na ko confirmer na baimboka ete maître Patrick Tinda oyo bayebi azalaki bongo enlevé puisque na koloba arrêté te mais enlevé na niveau ya prison centrale de Makala na ba service ya prison ya ANR na niveau ya prison ba interpellaki ngai et puis ba memaki ngai sans que na yeba destination esika nini bazokende na ngai
qui est na niveau ya année ba tendre nga sur PV par rapport ya makambo oyo bango bayokaki balobi ete ngai na publier ki photo ya ngai na mwana mboka Frank Diongo na internet bongo na tuni bango motuna soki ko kanga photo na mukangami ezali bongo infraction bongo bayebisaki ngai te ezali infraction nini puisque ndeko journaliste je suis juriste nazali bongo juriste o nazo maîtriser mibeko ya mboka na biso nil pas na mibeko ya mboka na code pénal puisque eloko eko ko sala ete ba privé mutu liberté ezali kaka soki mutu abuki mibeko ya code pénal bongo na ndenge bakangela kinga epu bakena ngati na niveau ya année na kometaki infraction moko te balobi na kanyi photo na mwana mboka Frank Diongo epi na publier ezali infraction te code pénal epekisi yango te bongo na mibeko elobi la loi dit tout ce qui n'est pas interdit est permis nyonso oyo bapekisi te ezali bongo na ebite so la ko balingala ndenge nini ezali bongo endimisami oyo nyonso epekisami te endimisami bongo na mitunaki eloko nini bokanyeli ngai bafandisi ngai pendant beaucoup de temps baye ko bimisanga na butu suite ya pression il y a médias et puis il y a communauté comment ba ONG il y a droit de l'homme et puis il y a Monisco nde ba yaki ko tikanga na butu nde nazonga ki na ndako ba betaki yo non ba betaki ngaite mais il y avait juste des menaces verbales. Merci Bolandi bandeko balandi ya Eco Dynamique Télévision ba luka ki ba raison oyo basia ki ko kwa mwana mboka Patrick Tinda oyo azali cadre na kati ya mouvement MLP ya mwana mboka Frank Diongo Bolandi explication na ye malamu ndenge asali en détail apesi détail ya arrestation na ye disons ya enlèvement na ye kuna na prison centrale ya Makala maître Bobanga kate bino baye bozalaka pembeni ya Frank Diongo bino baye bozali ko luka ko défendre Frank Diongo tango boko mona mwana mboka Frank Diongo ba ko kwaye ba ko beta ba ko nyokola ya ba ko kanga ba tie na prison bino baye bozali pene na ye bobanga ka bongo te. Merci ndeko journaliste pona motuna na yo ndeko journaliste na koyebisa yo boye avocat profession d'avocat ezali bongo profession libérale et puis même loi ya mboka na biso constitution ya mboka na biso epesi moto nyonso ndingisa ete soki azwi bongo kokoso azwi bongo difficulté ete aluka bongo avocat oyo ye amoni ete akoki kosamba likambo na ye na ndenge elongo bani bongo tala tina oyo epusaki ndeko Frank Diongo comme ye pe azali bongo azo se retrouver bongo na bakokoso ke ye moko akokoka komisambela te puisque même avocat ndenge nazali soki bakangi ngai fona luka kaka baninga na nga basambela ngai nde tala mwana mboka Frank Diongo oyo pe akokaki peut-être pe komisambela amoni ete fo luka ba oyo bazali na domaine wana nde asalaki appel na ba avocat et puis ba avocat ndenge tozali boye tozali na ndingisa ya kosambela o constitution epesi biso ya kosambela moto nyonso ezali te ba wana tokosambela bango te ba oyo nde il faut tosambela bango ezali bongo te tolapandai ete tokosambela bongo moto nyonso mais esengeli ete likambo yango ezala bongo oyo tokomona ke ezali juste nde toko apporter moto wana main forte ozolanda nga très bien bongo tokobanga te kosala mosala na biso tout simplement puisque mwana mboka Frank Diongo azali bongo indexé non biso toye wana pona kosala mosala na biso et tosali mosala na biso comme étant avocat
ti na suka mais tozali un peu déçu na ndenge bazuzi basali musala na bango mais tozali na elika ete na mikolo zali koya mwana mboka Frank Diongo akozali banda na mécanisme na bakopesa ye amnistie présidentielle ou bien ndenge ndeko journaliste ba condamné déjà ba confirmer ngo pe lisusu ndeko journaliste na koyebisa yo boye awa na se justice ezali oya mokili justice ya nzambe pe ezali bongo biso décision ya bazuzi totiki yango na maboko ya nzambe ete ye moko a décider na sort ya mwana na ye oyo azonyokola manesika ya pasi na likambo oyo ayebi mutu na makolo te na justice na biso tomoni ete trouver solution te tozongisi makambo na maboko ya tata nzambe et puis tozomanyola lisusu pour que to meka koyeba ndenge nini tokosaisir même ba justice ya mboka ya bapaya pour que bameka pe kotalela biso likambo oyo esilisi biso mayele ete bazuzi oyo batangi bongo droit bayebi ete révision soki mutu aye kosenga révision ezalaka tout simplement puisque a kukoli ou soit à découvrir ba fait nouveau oyo ekosala ete ntango akomema ngo epa bazuzi pour que batika ye toye nango me bazuzi bayebisi biso toye nango na retard ekamwisi biso makasi raison bapesi toye nango na retard or na révision eyaka toujours en retard ntango bomoni bamoyen moko nouveau oyo eki koinnocente client na bino par rapport peut-être ya erreur oyo bajuge basalaki nde tokoye nango pour que bajuge bameka korevoir décision na bango mais basali oyo bakokai kosala mais biso tozolika ete mwana mboka Frank Diongo ako 6 à 5 ans wana te na boloko akobima na mikolo ezali koya matondo bandeko to kui na kata plateau na bino mettre tinda oyo azali cadre na kati ya MLP ya mwana mboka Frank Diongo mwana mboka toki na kati ya lisanga bino ba opposition boko luka boko bunda lolenge nini boko ikobimisa candidat commun ya opposition awa ko etikali mwana mboka Vital Kamerhe na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi est-ce que na bango bibale wana ya mbote ba misusu wana pe bazali mais bango bibale vraiment baza un peu na moi popularité est-ce que bango bibale wana na kati na bango beaucoup s'en sortir comme sa candidat comme en cas où élection ezali deuxième question meeting est prévu le 29 le lengeni bino na kati ya MLP boko bongisa pe na kati ya opposition boko bongisa bongo ndeko journaliste motuna na yo ezali na motu ya makasi ma soki na lobina limbola na motuna na yo tina ya le 29 ya meeting ya le 29 ezali lisusu te bongo ndeko journaliste na kosenga na baimboka nyoso oyo bazali éparpillé dans le monde entier baye baete question ya ndeko journaliste réponse na yango toko joa yango biso nyoso na meeting ya le 29 et votre mal en patience biso nyoso to zela le 29 non le 29 to découvrir ndeko journaliste na ebisio melamai ya pio to zela le 29 to yoka message puisque sur la lobina loba yango sikoyo tina ya meeting ya le 29 ekozala te bongo ba imboka baya o nyoso bazali awa na Congo baya le 29 na meeting po baya ko yoka proposition décision mokano oyo ba opposition ba leader politique ba zui comme mokano pour que ba kango la Congo na ndenge tozali ko nyokwama na maboko ya baini ya population o ba ko monisaka biso pasi misale ezali te mai ezali te kure ezali te tozo nyokwama démocratie ya malonga ezali te banzele ezali te olobi bo bakangi yo sali bo bongo tozo zela le 29 toyoka décision
oyo peuple a sepela oyo peuple a koyamba yango na maboko mibale pour que mboka e kangolam. Est-ce que ma PCB a déjà autorisation vous avez déjà autorisation? Ndeko journaliste na koyebisa yo était soki bayi opposition ba pesi date le 29 bazali ba elemate bazali ba to mayele tango ba tie date le 29 elingi ko loba ete bazwi bongo ndakis bazwi bongo ndingisa ete meeting wana esalama le 29 nde yango moni ba pesi date na ba imboka pour que ba se déplacer ba ya maike na niveau ya terrain ya na niveau ya triomphal pour que ba ya koyoka mokano oyo ezwami na ba leader politique ya opposition. Mokano oyo ezwami na ba leader politique ya opposition ya mboka na biso bandeko na moi réponse oyo ya maître Tindatina nde tokomi na suka la première partie ya émission ya biso Mokomalo mais to rochité na émission Mokomalo la deuxième partie oyo ezali phénomène ujana na Kinshasa basi na ba mama mikolo na bana mike bokeseneza isusu te okomona elenge mwasi alati ndenge balobaka alati elamba sa eloko na kati akotambola kaka bongo misusu tipe baki musika alati même jupe to pe pantalon to pe culotte eloko na kati ezate yango wana autorité compétente ya ville ya Kinshasa azwaki mokano ya kotelemela phénomène wana mais na kati wana lolenge bako salela kotelemela on dirait ba policier na biso pe bazui cop esila ki na ville ya Kinshasa awa sima ya ko kanga ba mituka ba kechi bango pe bazui cop na bango mususu ya kobotola balongwe na cop ya ba kechi na ba moto et comme siko cop ya ba ujana maître phénomène wana yoko kwango lolenge nini ozuango lolenge nini pe lolenge esaleli yango ndenge ba policier ba ko procéder ndenge ba ko traquer ba jeune fille ba ko traquer ba na kata ba boîte est-ce que eza autorisé ba sala musala bongo na ndenge bazali ko sala? Merci beaucoup ndeko journaliste na motuna na yo ndeko journaliste na koloba boye na ba imboka nyoso bazotala biso par rapport ya phénomène ujana bongo phénomène oyo ezo sala bongo pasi na biso ba boti na biso ba yaya et puis ya biso ba oyo tozo banza ete to diriger mboka oyo lobby bongo ezo pesa biso pasi ndeko journaliste pourquoi ezo pesa biso pasi tout simplement puisque to moni ete bandeko na biso baleki na biso oyo normalement il fallait bongo batanga bongo kelasi bazala bongo encadré na ba centre de formation pour ba apprendre bongo ba métier ndeko journaliste ba komisi bongo nzoto la bango lokola commerce produit o ba ko tekaka bongo ezo sala biso pasi totalaki mboka etolere biloko ningo wana et lelo tomoni ba autorité ba même autorité o ba toleraki makambo wana lelo ba lamuki na pongi sans kobosa na ete bango pe bazali à la base ya phénomène wana. Comment bazali à la base ya ba phénomène wana ba boîte bango nde bande ko saela bisaeli ndeko journaliste okobungisa ngai fil d'idée. Ndeko journaliste pourquoi bazali à la base soki lelo to komonaka ba phénomène eko bimaka na mboka na biso et liboso ezalaki bongo ba soki ba fioti soki ba nani lelo ekomi bongo ba ujana ezali tout simplement puisque l'État congolais a failli à sa mission. Comment l'État a failli na ba mission na ye ndeko journaliste? L'État a pesi bongo misala te na ba parents ya ba bilenge basi
oyo ba kote kaka nzoto oyo normalement il fait bazala bongo na babitelo il fait bazala bongo na ba centre de formation pour ba apprendre ba métier batanga kelasi pour esala ete lobi bazala bongo bato bongo bandeko wana comme ba parents bazali na ba makoki te et puis ba centre de formation ozali mopaya te oyebi ete soki obeti tour na INPP okoyoka talo oyo bandeko bafutaka po bazo ba formation na INPP ba prix ezali bongo totalement élevé moyen moto akende apprendre musala ezali te ndetala comme ba parents pe bazali na ba moyen te nde bandeko basi wana ba mipesi bongo na ko tekaka nzoto na ko exposer nzoto sans oublier ça que ba yeba ete code pénal congolais et pekisi na elenge mwasi to mobali ko na ko exposer nzoto bongo ezali bongo infraction oyo babengi outrage public aux bonnes mœurs ezali bongo infraction le fait pona mutu kolata ilamboyo ezo ko monisaka biteni na ye ya nzoto ya kati libanda. Ah bon, eza condamnable combien? Ndeko journaliste ezali infraction ezali puni de 5 ans à 20 ans de servitude pénale. Outrage public aux bonnes mœurs. Ezali comme ndenge moko na atata lapideur na viol. Atata lapideur ezali moto ya ko si na makanisi ya mabe ake ko simba ndeko mwasi to ndeko mobali na esika esengelite nde yango wana ezali bongo be fraction wana misatu oyo ezali mwa ndenge moko net viol net outrage public aux bonnes mœurs na attentat à lapideur bongo tango ko monaka bandeko ya biso ya bapulusu ba ko réprimer comportement wana ezali pamba te ezali tout simplement puisque ezalaki infraction mais peut-être par tolérance nde batikaki makambo wana bandeko wana bakosalaka oyo elingi bango mais ntango baye kolamuka bamoni ete bakoviole bongo code pénal nde basutuki mpo bareprime comportement wana. Mais siko lolenge la police akosala akangi yo ujana amemi yo na poste ya la police ofuti amande ya 100 000 batiki yo est-ce que bango mpe bakosala malamu parce que yo be olobi tout à l'heure eza infraction condamnable 5 à 20 ans de prison. Normalement, ceux qui bakangi nengi toyebi loi mi beko la biso, ceux bakangi on infraction nyonso n'importe ba ko traduire yo na justice nda ko katelo etumbu. Mais bango lolenge ba ko kanga, ba ujana bakangi bango au futi amande ya 100 000 batiki yo. Est-ce que lolenge bongo maître okomona est-ce que phénomène o ekosi là car dans la police ou bien ndenge ba ko sayela ngo esenge ba memango na justice nda suki sa makambo ndeko journaliste na koloba boye na motuna na yo soki na ko limbola na koloba boye mboka na biso ezali mboka oyo mbilinga ezali ya koloba kutu te na ba domaine ebele corruption ezali na mboka oyo na ndenge ya kosakala te infraction oyo balobi ete ekoki kozala bongo transiger te elangisi nini puisque ezali na infraction oyo mutu afuti amende transactionnelle ezali neti mutu wana sali etumu puisque patrimoine na ye ezali appauvri ezali pe na infraction oyo normalement bakoki kosengela yango amende ko proposer amende transactionnelle te comme infraction la ko tangela yo o bandeko ba ko exposer nzoto pola kotinda bato na bondumba na makambo oyo ezanga tina bongo infraction wana ezali transigeable te ke mutu afuti amende transactionnelle bongo bazwi batiki ye infraction wana ezali puni de servitude pénale et pratique oyo bandeko na biso ya la police bazosala ezali kaka la comportement wana te ezali na infraction ebele oyo moto apesi misolo batiki o normalement il fallait batinda moto wana na niveau ya bazuzi po bazuzi bakoka kokata likambo ndenge lo elobi mais tokomona infraction boye moto apesi kanyaka bazwi batiki yango ozomona
moyen nation ezala élevé, c'est-à-dire puisque même la Bible dit la justice élève une nation. Tango justice ezali malamu te, moyen mboka etambola malamu ezali te. Yango ozomona kanyaka tellement eleki na ba domaine nyoso moyen mboka etambola malamu ezali te. Bakokanga mokonzi boye apesi kanyaka lobe monye libanda bakokangaka bao basali eloko te lokola bandeko Frank Diongo na ba opposant misusu o basali eloko te bazotiaka bango na prison o bato bao détournaka ba millions bafandi libanda bako waya kala ba mituka na bango. Matondo bandeko tokomi na suka ya émission comme lelo to kwaki mwana mboka maître Tinda Patrick oyo azali cadre na kati ya MLP parti cher ya Frank Diongo. Mais boko mona to solo masolo kitoko awa na kati ya plateau na biso ya Éco Dynamique Télévision mingi makambo etali arrestation na ye makambo ya Frank Diongo pe phénomène ya ujana pourquoi pas meeting oyo ezali le 29 boyelandi na bokebi penza matali phénomène ya ujana Jokande biso na biso pe toye barateke moi si soki alati mabe Jokande asali infraction devant la loi congolaise et sengeli ba kangaye ba condamné de 5 ans à 20 ans bolandi ndenge ni maître Tinda auti ko libola awa tolobi o tolobaka te parce que biso tolobaka olati lokola ujana keba okozala condamné à 5 ans à 20 ans de prison ndenge na uti ko mona dernièrement ba uti ko kanga mama moko boye bakangi par la police bazo memaye mama loba botika ngana za ujana te na za ujana te bayebisi mama olati lokola ujana oza ujana te mais olati lokola ujana tobosani te bandeko na biso ya paka juma mon général kasonga ko sa musala na ville ya Kinshasa kotaka na ba boîte ko sala musala mais bino bo kotaka na ba boîte e bongo bandeko ya paka juma kuna na Kingabwa kuna nde ezotoka lokola bibile ezotoka na njungu toko kuna ujana nde eza ya fresh bandeko kuna bako sa balobaka nini ba ujanese donc bazo lakisa yango penza ndenge maître Otiko Lobawa keba des oroza condamnation de 5 à 20 ans mo général kosuka wana te kotati na kati ya Kingabwa kuna na paka juma wenza nzoto yoka bapesa ko mo wenza nzoto yango eza isu wenza bilamba te wenza fufu te wenza masangu te nde koma wenze ya nzoto mon général kosuka kaka na kati ya babari te na babwati te kotati kuna epai ya bandeko na biso na Kingabwa kuna Kingabwa o babengi paka juma maître Liloba Suka Liloba Suka na ko benga bandeko na biso o nyoso bazolanda biso ete bazala bongo maike na meeting ya le 29 baya koyoka maye ba leader politique ya opposition bazali nango oyo ba banzi po ete mboka na biso lobi etambolama na ndenge elongo bani bongo na ko lancer appel ete bazala bongo maike baya et je pense que ba autorité puisque biso to asiraka bongo sécurité te ba asiraka sécurité ndenge bazalaki bongo saisi ete meeting ekozala je pense que ba pulusu ba ko assurer sécurité ya ba imboka puisque ba opposant bazali bongo na manduki te ba ko salela ka be monoko ko alerter population pour que population azwa bo ba responsabilité na maboko tout simplement puisque ezali des population d'azo nyokwama population de azangi nzela population de azangi mai population de azangi lotiliki population de azangi bongo misala bongo bango bako biso nyoso to ko bundelaka bongo peuple wana oyo ako nyokwama oyo azali bongo na balobeli te na niveau ya parlement puisque opposition tozali bongo majoritaire te na niveau ya parlement pour que to zwa bongo mikano oyo ko sala ete mboka etambola na ndenge elongo bani puisque bakoki ko zwa bongo mikano comme bazali minorité moyen mikano wana etiama na misala ezali te bongo baya bayoka et puis je pense que
ekozala malamu makasi puisque selon ndenge na yebi ba décision ya malamu elingi esi ezwami bongo population aya po ayoka ba décision matondo na bande ko na biso bazaki na sima ya caméra wana natangi kombo ya Manassé Balo elongo na ndeko na biso Armen oya kosimba masini mpona kobongisa bilili biyebi komela bino na kati ya bandako. Merci botikala malamu na kobosa na kopesa mbote te na patron numéro 1 ya Eco Dynamique Télévision monsieur Richard, honorable Richard Tempête et Richard Campagne plutôt kuna oazali candidat na ville ya Bandundu. Pourquoi pas koloba merci na Divine kuna na États-Unis pe na maman Marie-Jeanne kuna na Suède. Botikala malamu. Bye et à la prochaine. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.